ezali place criminelle oya mwasi bauti kokanga Honorine place abandaki kovanda donc eza appartement botala biloko bakuti awa na kati ya appartement na chambre exactement ya Honorine amekaki a préparé yango malheureusement force mboka c'est compris. Tamboli toyeti awa nakati investigation Congo investigation télévision to kolembate ko informer bino en temps réel bozomona biloko eza nakati ya chambre naye ba sirène cercueil tant de choses y a malamouté de choses occultes bozomona ba sirène serpent je sais pas aigle to pigeon je sais pas. Abonnez-vous massivement Nakobanga, mais on est censé de vous informer en temps réel. Abonnez-vous massivement de cette chaîne Congo Investigation Télévision. Tokola Kisabino, Nyon surtout. Donc restez vraiment scotchés. Tin bota la vidéo au Tina Souka les triangles. Bino moboko tanaba réseau botala oh wap oza cercueil. Ozali bongo cercueil. Donc avant hier a kene ko sala opération, azala ki bongo awa na chambre ne o akomisango temple na ye, place eye a sali prière et puis a ke sala. Heureusement dit bon et simbité opération na bango bokomona ye moko bokomona tango bakotaki bokomona ba échange ya babal o bane ko sala bongo na ba force de l'ordre donc la police mais aussi FARDC au bomoni quoi la colonel Israël